Vraiment merci na bande konyo so bozo landa kabiso. Je crois émission biso to sala ki batu bolandi yango. Mais les lots tozana sujet mongo très important. Toujours le bela masanga. Bon ouais. Masanga. Bonne santé, ça va hein? Nangolu na nzambe ça va. Kimi ezali? Kimi ezala ka biso na bana nzambe kimi. To bana mbala moko siko masanga ngo to le bela ngo masanga ngo sali nini bitu to le bela nini va pour masanga. Komoni tant avant to bandana to bondela. Ah voilà, important ouais. Nzambe na likolo, nzambe na basakoli, to komisio pour na moment où to ngi to partager les sous na peuple na yo pour na ete bazwa connaissance ndenge yo moko lobaki na makomi na vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. To lingi ke peuple na yo azala libre à connaître la vérité. To tondio to komisio na kombo na Yesu Christu. Amen. Amen. Donc si j'ai masanga so tozolo belango pona batebele bakansa masanga eza lisumu et puis masanga et comment si j'ai mon godo soki muta lobeli si j'ai masanga ba moni lokwa mopagano netinga personnellement na mela nga masanga te yo ba no boli na mela ngoti na mela ngoti batebele pe ba mela masanga te parce que basambela eza ba principe bat bacha mais na makambo na bonzambe soki lobeli masanga batu bakoma omona ngo ndire okomi impur neti yoza mopagano ngana lobela masanga te mingi parce que eza makambo oyo maître na ngai Jésus Christ o aza nzambe alobela ngo te yango dalingaki to partager na baninga sikoyo tango balobaka ke non masanga eza mabe pona yo biki masanga mabe te masanga eza mabe te mabe ya masanga eza nde molangwa balobaka masanga kimisa molimo mosantu te nde bate ya wana eza buzoba. Ah bon? Masanga kyo kimisa molimo mosantu po ani. Po Yesu rempli du Saint-Esprit a sala miracle na masanga. Saint-Esprit ekima. Fongola biso sikona. Tolinga to bandana nu ne bandeli nanu po Tokyo lobela nouvelle alliance to bandana nu na ancienne alliance. To bandana nu na Genèse. Place masolo e banda Abraham no to bandana na Noé. Po Noé to tanga te mais to pesa ka ba verset bandeko bazana ndaku batanga po to gagner temps to mona na Genèse 9:21 Noé ba bien meli masanga alangwe tanga alangwe est-ce que verset musu c'est comment que Noé loko melaki masanga nzamba lobine ko mela lisude exact amela ki alangwe isuki wana est-ce que amela lisude amela kana parce que ezalaki rythme ya mboka po soki to into te ali loba nzambe il faut to yeba histoire pe nanu na tango akala bato bazalaka na ba mbongo ba riche ba millionnaire au Tokyo be ba millionnaire ou be ba milliardaire ezai bato bazaki na ba vini ya masanga ba vini basaila ngo ba vin siko soki bango bazai bato mbongo do ba bandomela masanga même na Israël ba bandomela masanga siko bat babo ya omela masanga poani donc pour yo masanga eza et peksa eza lisumu te ko mela masanga parce que ba koko na biso Noé amela batu ba mona ka positive négativité parce que alangwa bongo loko alangwa nzamba apekisaki ete tozongi Abraham na Genèse 14:18 babi Melchisedek o azalaki roi de Salem aza nzambe ye moko aya apesa Abraham 20 na blé na mapa poisa na ngoni abwaka amelati Abraham pa bande ko mela yango ba pesa ka epe 20 na mapa po amela ali amela batu bamona na masanga ka na ndenge ya négatif mais masanga Bible eza plus de 36 versets na ancienne alliance na nouvelle alliance et pekisi masanga ti Tokyo tanga lisu verset mususu pour na ba sacrificateur neti biso o toza ba sacrificateur na Lévitique 10 verset 9 place ba pekisa ki ba sacrificateur don na ba sacrificateur to ba nani Aaron na bana na ye ba pekisa ka bango komela masanga ka soki bani ba kota na tente d'assignation mais na libanda tente d'assignation bazomela masanga bazomela vin
ba chrétien belé ba osala erreur ba mususu omona ba omela gen omona ba omela donc bango ba banga nde msu o ebimisaka fulufulu omoni omona msu ba banga msu NK nini mais 20 ba omela mais nyonso eza na alcool nyonso eza na alcool bato ebele bamela akutu drogue na ndako même ba chrétien ba yebaka te ok na fait le ballon si ça bakisi oyo bamédecin bapesaka bato na ndako bapesi yo kisi elalisi yo pongi yoyebi nini elalisa bato pongi geni endeko nango mais drogue ezala na kati bakisi wana te donc soki monganga komeli yo omeli yango oyebi te koomela drogue mais bakisi ebele tomelaka babina oke kolalisa yo pongi nini elalisa bato pongi befe ya badrogue bakokaino batiaka na bakisi elalisa bato pongi en fait omelaka na o drogue omelaka no pe alcool na fait moko boye na kati yo te na fait moko boye baobi bakabala masangate baosi ba pasteur na bango bakende mais en fait parce que bato message yo ebimi liboso et comme ici bato ba hypocrite na ba pasteur na bandimi oyo tobenga bandimi et comme ici bato ba hypocrite nga na ba pasteur ebele ba mela masanga na nkuku mais pour na bango ba yebi ke masanga epekisami te mais comment vérité bozo bomba bango pour na peuple moko boye bino bomelaka bokomi hypocrite na miso bato mais nzambe yesu na maître na biso yesu atelemela ba hypocrite abi malheur à vous hypocrite bozo bateke bokomi hypocrite bokomi sipe bana na nzambe hypocrite ce qui n'est pas bon ba mona kaka mabe ya masanga pour na muta olangwa mais masango bien emema batu na kufa mais masanga pe epambola batu na opese exemple Esther na Esther 5:6 après avoir commis la masanga roi tuna Esther demande na yo ezali nini po balinga ba exterminer ba juif demande nous ezali ba mela masanga c'est comme masanga sala ka mabe tant ba meli masanga roi il fallait ça makamusu na tuna Esther demande nous ezali ceux qui na pesa yo moitié du royaume c'est qui na kopesa yo Esther aloba na ye ke non balingi ba boma peuple na nga boy na boy agi ça mais pour ani ba mela masanga au mona nga masanga mabe parce que mutu moko mela langwa bible pekisi biso masanga te mutu moko te olobake bible pekisi mutu masanga bible pekisi mutu molangwa kolangwa masanga eza mabe tokotanga lisusu na chronique 29:22 David tangu bazo kende azotikela Salomon bokonzi balobi ils mangèrent et burent. Ils burent quoi? Mutu amela mai baloba abur ameli amelite mutu amela mai baloba ate kameli mutu babenga momeli mon buveur eza mutu amelaka masanga donc totika dossier masanga eza makambo oyo maître na biso Yesu Kristo ayaka na ngote Yesu ateya masanga te Yesu aki olakisa batu bolingo na nzambe bo to dévier évangile na masanga nini sika teya mutu amour c'est que Jésus-Christ a montré aux gens l'amour du prochain l'amour de Dieu soki mutu mo ba pekise masanga particularité zela pe mutu musu ba pekise particularité à masanga moni tokyo pe cet exemple ya ba na ba Juge 13:4 na 5 Salomon ava botam Samson maman na ba pekisa ki amela masanga amela ba vin ba liqueur fort mais est-ce que Marie tanga bota Jésus ba pekisa ki amela masanga papi geni ba pekisa été moni Jean-Baptiste pe ba pekisa maman na amela masanga mais Jésus-Christ ba pekisa été tokyo cha particularité mon côté à batu et comme en général yango ezoboma et comme ici na ba serviteur hypocrite na ba na nzambo bazoyo kamaloba hypocrite c'est pas bon donc masanga et pekisa mité to wana na lobi na ancien testament tozonga siko na nouveau testament na nouvelle alliance batumsu baloba na Jean 2 à partir à verset 8 totanga oyo eza important yango oyo totanga ngo na Jean 2 tentang à partir il y a verset 9 quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin ne sachant d'où venait le vin tandis que les serviteurs
qui avait puisé l'eau le servait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Omoni, to suki na nwana. Babi mutu nyonso apesa na masanga. Ya mabe, ya malamu liboso. Ya malbende ayaka opesa na sima. Mais yo pesi biso ya mabe, ya malamu yo opesa biso liboso. Siko mama na likambo eza siko ordonnateur oyo. Obi ordonnateur. Nga na sala place moko awa na Paris. Ba sali sa ba feti na sala kuna. Ordonnateur eza bateau ba yebi masanga. Ordonnateur eza bateau ba sali sa ba feti. Oba donc yo neti ndeko nanga papi gene, ongo sai sa feti, obenga ordonnateur, nde mindeli ba sala. Obenga ordonnateur, bilo nyonso avant bateau ba lia ba mela, ba honde mba mekaka ba ordonnateur. Donc eza bateau ba yebi cuisine, ba yebi masanga. Donc soko moni ordonnateur obi au servir donc masanga ya kitoko. Momeli nyonso masanga soki babi masanga oyo eza kitoko seki masanga wana yani ya makasi momeli masanga do ordonnateur eza bato ba yebi ba vin soka loba masanga oyo Yesu asalaki ezalaki kitoko do masanga ezalaki makasi et puis bato bayeba ateke Yesu asala miracle ya masanga oyo bato bazali déjà na kwiti mais Yesu asala toke neno na partie spirituelle mais bato bazalaka na kwiti soki masanga ezali mabe Yesu andeko avandaki place bato bazo mela masanga do ye pa ndo mela parce que avandaki te ndo mela mai place wana to lo bateka ndo mela mai na feti yango do ba ndo mela masanga ba mela vin bazo mela vin na feti moni do ba ndo mela masanga te donc Jésus Christ andeko mela vin mais bato bakanisa neti so to lobi Jésus Christ andeko mela on dirait za lisumu oh bato bazo e ba lisumu te ce qui est anine moni parce que bazo yoka ba n'importe quoi oh ba excusez ngana lo ba bande comme suna ba n'importe quoi oh ba bazo lo ba na bango libanda évangile masanga comme la boité simba boité ni tout ça eza libanda évangile ngana okelo. OK, voilà. Pour na siko to su qui s'en habite obisi lingoma na nzambe nini pour na si jour masanga kende mo mukie na ba verset mususu o mona Yesu ye moka lobi na Matthieu 11 o lisuto otanga yango Matthieu 11 totanga vers totanga 17 na 19 Matthieu 11 17 na 19 oh Yesu ye mo mutawa loba ndeko nanga keni azo comparer génération bi disent na badni la 17 disent nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas, vous êtes pas lamenté. Abisiko, car Jean est venu, ne mangeons, ne buvons. Ils disent qu'il a un démon. Jean aïe, amelakate, aliakate. Mais Jean banda on dit que maliara ba soterrain na ba miel. Bolobi kazana démon, pour amelakate. Yoka siko o yemo galobi. Le Fils de l'homme est venu, mangeons et buvons. Donc, Yesu alobi ngana yesiko, nazo lia nazo mela. Bolobi ke naza mutu, ya ba mauvaise vie. Abi mena nyonso wana, mais la sagesse a été justifiée par les œuvres. Donc abi nazo comprendre génération te. Mutu musu sa ye, amela kate alia kate bolobi ne kazana démon. Nazo comprendre bino te. Nga siko na ye. Nazo mela, nazo lia. Bozo mona ngapika mabe bolingi nini? Génération boyebi eloko bolingi te. Omoni, batu bayebi eloko balingi te. Yango wana tozolo ba makambo yo. Pona peuple de Dieu abima na hypocrisie bakotisi. Batu mususu ba mela ba koma omela na nkuku. Donc peuple de Dieu abima na hypocrisie oyo. Yango to terme na biso to tche, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Yesu ye moko mtalobi ke abandaki komela. Bat bakani suite lobi ke Yesu andaki komela eza lisumu. Eza lisumu te komela eza lisumu te nazongi lisu
Comme la masangeza li sumute molango de Bible pekisi yango. Batu musu ba bimisela bino ba verset ba Ephésiens 5. Ephésiens 5 23. Bible lobi ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Débauche ezanine, eza excès. Bat bakansa débauche wana eza li sumu. Na tuna bate bela débauche. Alors débauche eza li sumu. Débauche ceux qui ont l'andi français hein. Problème toza na ngole na communauté bate belé ba na problème ya ndinga ya français. Débauche c'est l'excès. Donc babi comme bon mais la masanga bon ça l'excès té. Mais tout le monde na société na biso gain bate belé ba ça excès des tables. Mais Bible peut qui si excès des tables. Donc bate ba le excès des tables té pour nani. Quand excès à masanga. Donc peuple besoin connaissance. Naye awa pour na comme vedette na comme star na yende pour to communiquer na bino bo bima na hypocrisie ce que vous avez besoin de mela ko langwa te ngande bo moninga boy na mela raté mais na pekisa mutu masanga te na lobaka na mutu même ba société o esalaka omoni awa na papi geni toza na poto omona na ba station ya ba métro ba komani buvez avec modération. Et ça met kwanga yanchesa bateli wa munene olia nyonso te na jour moko bon pourquoi masanga so bateli 12 bouteilles ngomela na mala nyonso na mbala moko lia mela soko mela ka 2 mela 2 pona jour wana mikolo ekoya okubanda komela ya neti kwanga na pe okokata ndambu olie ndambu mikolo mususu pe okolia mususu. OK, voilà tokomi na suka na éviter le basuka zani poto 6 intervention na biso lelo lilo basuka na oloba na bandeko na ngai o bazana ba problème soki o telemi na mabondeli destiné na yo kozala lisusu lolenge moko te telema na mabondeli Bible lobi na biso ndengo wana esengi biso tosololaka na papa na biso e soki bitumba eye na ndaku na yo posa ya nzambe eza to banda kolela pour ça nzambe ezali okoma puissant ou bien puissante ndenge psaume 68 29 elobeli biso et bitumba nde mute matisaka ba capacité ya mutu ba potentialité ya mutu donc elo na oloba na bandeko na biso yango wana ba distraire bino te okomela te ko sala boete soko za na ba problème telema na mabondeli si tu te lèves dans la prière, ta destinée ne sera plus dans la confusion. La guerre augmente tes potentialités. Donc, téléma na mabondeli, kozala na distraction te. Muto na ndimite ke muto azana ba problème a robanda ko kende ko mela masanga. Soko meli masango melo langwe, problème est aussi là te. Mais soko télémi na mabondeli, problème na yo solution. Voilà. Merci Bandeko Bolandi Biso, je crois genre partage yo est moins important parce que tu belé jusque là comprendre comprendre raté hein moni ndeko na biso yé et on te baki thème na biso émission zali vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira donc beaucoup yeba solo et ko kangola bino ope sa ta bato mbote te bon na pesa batu mbote to pesa na partout na lingo pesa tamo 2 personnes mbote pour aussi cette intervention na biso lelo bon ceux qui n'ont pesa batu mbote na pesa nanu na honorer nanu madame na ngai Francesca na bana na pesi bango mbote belé et na habité batu mususu ceux qui na pesi mutu moko mbote batu musu bakolo voilà préféré kana suka voilà na madame na ngai na bana maman Francesca nga pe na pesi mbote belé Washington le grand pays to bandaka na ye Alvaro Mwanza Eric Shimanoka PDG authentique. Donc d'ici là portez-vous bien, restez connectés, partagez l'émission oyo masangeza ngo mabete mais ko langwa nde ko mimabe parce que ko langwa ko tindo sala makamso mais masanga batu bok merci beaucoup. Bienvenue dans le monde de Sokoko, la compagnie pétrolière angolaise de demain. Le groupe Sokoko est un groupe pétrolier créé en 1999 à l'initiative de son fondateur, M. Loriano de Aguiar, un homme d'affaires angolais très connu dans le milieu du pétrole à Luanda. C'est en 2001 que la société connaît réellement un essor suite à une forte demande justifiée par le savoir-faire et le professionnalisme de la compagnie. Après
Après ce franc succès, le directeur général de Sokoko opte pour la diversification de ses activités et se lance dans la pêche artisanale et semi-industrielle avec une production allant jusqu'à 400 tonnes de poissons par mois. Conscient que l'Afrique pourrait être un vivier alimentaire mondial, le directeur général de Sokoko s'est également engagé dans l'agriculture. En 2008, dans le décret exécutif numéro 16/02 du 4 avril, la Sonangol autorise la société Sokoko à distribuer le combustible à 4 associations regroupant plusieurs entreprises de pêche. Et à ce jour, la Sokoko approvisionne près de 5000 bateaux de pêche dans les villes et villages angolais. Panafricaniste et homme d'affaires averti, Laureano de Aguiar, qui compte conquérir de nouveaux marchés en Afrique centrale, signe différents partenariats, notamment au Congo-Brazzaville avec Africa Oil Gas Corporation, AOGC, dans l'exploration et la distribution du pétrole, mais aussi en RDC dans le domaine maritime et fluvial. Prochaine étape, la République centrafricaine où des contacts ont été déjà pris pour de nouveaux partenariats dans plusieurs domaines. Soucieux d'élargir ses connaissances dans le domaine du pétrole, le DG de Sokoko a bénéficié pendant 2 semaines à Paris de conseils de Loïc Frigeon, ancien patron de la compagnie Elf. Homme de contact, Laureano de Aguiar, qui a conduit une délégation d'hommes d'affaires angolais venus exprimer leur besoin d'investir en République du Congo, a été reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Comme tout bon patriote intéressé à la gestion de la cité, Laureano de Aguiar reste un citoyen qui suit avec attention l'évolution de la politique de son pays. C'est à ce titre qu'il a assisté comme un des invités d'honneur à la cérémonie de passation de pouvoir entre les présidents angolais, sortant José Eduardo dos Santos et entrant João Lourenço. Sa vision, étendre son réseau d'implantation dans d'autres pays africains et contribuer à sa manière au développement d'une nouvelle Afrique qui gagne.